Et ça na eloko moko nga na kotikela ka mwana ngate. Oh, Eza lokola so na tikele motambo, na tikele malheur, na tikele blocage, ezali nini? Ezali église. Oh, oui. Parce que au moni église na Nzambe ezali héritage ya famille. Oyo kamati utikeli mwana utikeli mwasi eza be makasi. Eloko erreur na kosala kate na vie na ngombimba. Ata na komi âge nini ba video etikalaka na tikela mwana biologique na nga église jamais. Très bien. Ozola na malam. Très bien. C'est-à-dire église o batikelaka maman pasteur batikeli mwana akoma pasteur a remplacer papa na ye elongwe na calendrier ya Nzambe. Eza mabe makasi. Parce que tangu to sala ka ba père de fond ya église, to senga ka sauce na famille. Ozo comprendre malam. C'est-à-dire babiloka mike wana nde zo fragiliser église corps de Christ. On a catholique même automatique ba mesana critiquer catholique. Catholique kuna ezalaka bongo te. Qu'est-ce qu'on a mais les eloko yemuka bandi. Ya kwa papa mbi nda bandaka eloko naye. Tobenga kango komboni, tobenga kango komboni ko brata. Église. Tobenga kaza mutu ube ya Yesu. So tobenga ya Yesu, c'est que eza yete. So que eza eloko na ye c'est que eza église te. So qui l'église, maman pasteur nabino, soit pasteur azo ben église eloko na ye bima na yo parce que okozelo ko moko te église en tant que osala parce que toi tu espères des choses spirituelles venant de Dieu. Église, au monde église ndenge zawana. Église ceux qui bazo critiquer en côté ceux qui mabe ezate c'est que les églises te. Même na temps ya Yesu abenga nganga kisi. Azo opérer na puissance ya Belzéboul, prince des démons. Mais c'était pas le cas. De comprendre tout m'est permis, tout n'est pas utile. Vous comprenez? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. Plus de 264 000 abonnés. Merci et nous vous prions encore de vous abonner très massivement pour avoir de belles émissions comme ça sur cette chaîne. La nouvelle tendance télévision est parmi nous. Nous avons adopté cette tendance. Merci de dire merci encore une fois à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à lui que a pesi biso pema mokola lelo pema wana et permettre biso lelo totel maiso libosa itando ikena bino pona kosala musala kitoko oyo kolo a pesa biso pona ko aider et puis ko édifier peuple de Dieu. Merci à vous tous, merci aussi à la grande équipe de la Nouvelle Tendance Télévision. Merci comme ça Gédéon derrière nos caméras. Merci à Corneille, prompt rétablissement à celui qu'on appelle le coach Jordan Panzou. En tout cas, Nzamba Babtela au place aux alliés et sans oublier l'un des coachs. Mesdames et messieurs, l'actualité nous oblige de parler. Alors aujourd'hui, on va parler sur l'actualité. On va toucher quelques points d'actualité. Le deuil de notre papa Barou Tsika Songo Beka sur place, sur terrain. Déjà, qui on a eu à voir Elongi Yabassan Nzambe, entre autres, pasteur Ebele au Bazakiwana. Merci. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aura toujours tiraillement entre les serviteurs de Dieu? Papa Nabiso Denis Lessi. Et puis il y a des couacs. Toko le bongo côté, il y a Papa Nabiso Baraka Mugisha. Alors, Toko ça la nini. On va essayer de parler de tout ça et puis on aura des témoignages sur la délivrance. Nous allons parler sur la délivrance. Comment opérer des miracles avec l'homme de Dieu, il est avec nous, le prophète Enoch de l'église Mission Évangélique Maranatha. L'autre aussi m'a témoignage, l'autre aussi m'a il y a là les Ketia.
Attends, aussi maman et Kétiaté Lelo, on va parler sur ça et puis on va toucher sur le domaine de la femme. On a le bien qu'on déjà l'autre fois avec l'homme de Dieu, bateau na Yamarana plateau, mais aujourd'hui aussi on va toucher sur ça. Quand est-ce que la femme devient une malédiction et quand est-ce que la femme devient une bénédiction pour l'homme? Tu as aussi sous quelques points avec l'homme de Dieu sur ce plateau parce que le chirurgie, est-ce que c'est important d'une femme à l'écanaba, chirurgie, il y a aussi la BBL, on va toucher ça aussi parce que c'est une question d'actualité. Il est avec nous sur ce plateau, mais je dirais merci à celui qu'on appelle l'autorité morale. L'autorité morale, lui, c'est Alain Amouri. Donc, autorité morale, il y a Wazura. Donc, Alain Amouri, autorité morale, il y a Wazura, un vieux, un boss, un prêtre, et puis c'est l'élégance. L'élégantité, et là, un grand homme. Mon grand frère, je te salue, Alain Amouri, autorité morale, il y a Wazura, donc Wana Iratarate, vieux, un peu sur Bambote. Il est avec nous sur ce plateau, prophète Enoch. Bienvenue, bonjour. Merci beaucoup, bonjour, Brad. On y a bien prophète Enoch? Non, tout va bien. Non, tout ça, prière. Ah oui, il y a beaucoup de retraite. Oui, tu es en retraite, et aussi la calamité. Ok. Et tu es le 1er juillet, le 30. Oh! Oui. Du 1er au 30 juillet. Du 1er au 30 juillet, toujours retraite pour Nakosambila. Pour Nakosambila parce que nous, les vrais serviteurs, et c'est que tu es ravitaire que ça quand on a le sang. Oui, pour nous, le sang, on est ça là que Batba on a biso. OK. Bat témoigner positivement dans les commentaires, bat témoigner bas en essengo. OK. Ndé muso munga bwezela za essengo parce que ça ba prière. Ah voilà. Il y a monde ça là quand tu ba une relation, ceux qui prière tout monde mutabenga moi lobo kwanza mete atomboki. Ah voilà. Mais ceux qui ba prière tout ça là, ndé ça là que muto lobi likamuna ye, to sambela taka mbala moko soit malami balé ça dépend d'un directif ko ya. Pouf, muto azu solution. Ah oui. Vraiment yango wana. Alors comment besoin de prière pour tokota na ben ya mission msalile. Seigneur kolo soit pas le véritable yina tiki de bien mission na boko na yo banam so ko alpha pour so omega kolo guider biso orienter biso kolo. De jeunesse apocalypse mon kota ya liboso azonga ninga ya kinde biso to liboso no père de gloire tiki te batoni bakola na émission yo père de gloire même na redivision mo na loboko na yo. Pe motonyo soit ko partager mission yo 40 à 50 partages na sambeli au nom de Jésus qui nous amène na sailaka à visiter sans mikeno comme likamunaye. Na kombo na Jésus Christ au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi comme ça à Baote Rokundane Konabiso, Kevin, Babetera Massas, Namara coup d'état et des caca. Et ça fait très mal. En tout cas, nous vous souhaitons des sincères condoléances à la famille Mobimba, les acquis de la cathédrale. Il y a Notre-Dame. Voilà, l'homme de Dieu. Apôtre Barouti Kassongo. Nous tenons Zongaki. Tomoni unité ya basel na Nzambe na makambo wana. Est-ce qu'il y a eu de messages parce que vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez une retraite? Comment nous allons voir maintenant l'église etonga monene tabernacle? Bon ancien bazawana o babanana papa etonga na maman bango pe bazana carte. Mais Carlos Kassongo Seka yepe yango babi papa déjà apona. Est-ce que comme héréditaire kotiki la rabana église? Merci beaucoup Ndeko Brad. Il y a Libosona no paix à son âme, le révérend pasteur Baouti Kassongo, Asala Moussafel Moussali Malam. Amen. Tina Souka vraiment, Aza Motumoko, Toke Nabuzo Bate, à défendre combat Yesu Christo, même contre Baningani Babranamiste. Dans Babranam Anolo Bake, Branam Azanzambe, il y a Télémaki n'a qu'à défendre que Branam Aza frère, le col Abatonio, surtout Jésus Christ est Dieu vraiment. Asala Moussali Malam, Yekout Aza Moutia Kolilate, parce que Assisinde mission naïe. Ok. Mais, nakoko lobelo ko moko ndeko Brad. Oui. Ezana eloko moko ngana ko tikela ka mwana ngate. O eza lokola so na tikele motambo, na tikele malheur, na tikele blocage, ezali nini? Ezali église. Oui. Parce que omoni église na Nzambe. Ezali héritage ya famille. Oyo kamati utikeli mwana utikeli mwasi eza be makasi eloko erreur na kosala kate na vie na ngombimba ata na komi âge nini ba video etikalaka na tikela mwana biologique na nga église jamais lobi yo po ozana etonga na eza mabe makasi to kotuna yo mutuna oyo oui eza mabe parce que abengama pona yango te abongama pona yango te Moïse Nzamba chek pembe na ye Aaron.
Vous comprenez madame? Très bien. Parce que Aaron dès le début. Aaron c'est moi on a été. Parce que Aaron peut dès le début. Azaki en bonne konaba, Azaki na contact madame na Moïse. Peut-être comme temps où il y a mission. Moïse a cédé mission. Azaki n'a déconné à Aaron mais a cédé Mutalibanda Josué. Ah d'accord. Très bien. Vous avez la madame. Très bien. C'est-à-dire église au batike laka. Maman pasteur batikeli mwana akoma pasteur a remplacé papa na ye et longwe na calendrier ya Nzambe. Eza mabe makasi. Parce que tant que tu sala ka ba père de fonds ya église, tu senga ka sauce na famille. Tu senga sauce na ba na Nzambe. C'est-à-dire arrêter l'église c'est pour les enfants de Dieu. Vous comprenez madame? C'est-à-dire babiloka mike wana nde zo fragiliser église corps de Christ. On a catholique même ba mesana au critiquer catholique. Catholique kuna ezalaka bongo te. Protestant par-ci par-là. Vraiment Nzamba zolokumu question na réponse. Non les mo bandi. Ya ko papa mbi nda banda ke loko nayi. Tobenga kango komboni. Tobenga kango komboni ko brata. Église. Tobenga kaza mutu ube ya Yesu. So tobenga ya Yesu c'est que isa yete. Ce qui est loko na c'est que ils est église té. Ce qui est église, maman pasteur nabino, soit pasteur azo ben église et loko na bima na yo parce que au cause loko mon côté église en tant que ça. Parce que toi tu espères des choses spirituelles venant de Dieu. Donc cette église doit être reconnue comme propriété privée de Dieu ici sur la terre. To kangi malobano hein. Vraiment. Lobi yopé au salaire yo. Non, eza erreur na yo. Eza erreur. Ngai même ndena zalaka boye. Batonga na sungaka mingi. Ezalaka bandeko na ngai ya molimo. OK. Bandeko na ngai biologique na kola so message ba komela message ba prière tout ce qu'on sort. Mais moi j'ai pris beaucoup plus pour na bango na considérer mingi eza bandeko ya molimo. Ah d'accord. Vous comprendre? Parce qu'en réalité les sali il faut non na sala mission na ngai. Très bien. Vous comprenez madame? Très bien. Parce qu'un vrai prophète azala considéré kaka na famille na yete. OK. Mais batalibanda, ça dit lorsque les batalibanda ba témoigner kana si maman moko aswani sa kingai de comprendre na betoli so. Maman wana bengi ngai. Alobi na sala kala musala moko esika tel. Bisika pe malamu de abisa ngai wana. Balingi na se ba accorder ngai pona basala ngai opération soki ya kyste. Alors sambela pona ngai nazoti ndo offrande na ngai, atindi offrande na ye ya 100 €. Sambela pona ngai. So on lui a expliqué que sambela pona ngai opération le kamalam. Ya bi sambela. Sambela. Yo be o sambeli kaka normal. Nga na sambeli kaka normal. Nzambe batela kiste na telemelio na longolio. Maman bengi ngai parce que leki quelques jours a kende bisika ngo ya opération bazo mona kiste te. Abisi ngai na musala bakot benga batala nini cicatrice. Ce ba moni cicatrice te directement ngai balongoli nga musala bako traiter na bakombo nyoso tout. Ah musala eza passe. Zongi sana kiste na ngai. Je vous dis aswani singai alembi pe na kobenga te. Na R à 0 R 1 R 2 R 3 na sona bato akana bato États-Unis maman wana zo benga. Zongi sana kiste na ngai na kwenda Kinshasa. Ce musala eskufi ngai. Na biologie c'est musala to sala ndenge nini. Nepite soda commenter. Maman Marie n'a pas si mbote. Et là solo. Nepite soda c'est que maman wana bi a lobelinga ndenge nyos. Na moni ndeko na ngai mamu na Afrique du Sud. A komenga message o ba bisika na c'est le mission. No bi problème nini. N'expliquer problème. Na bi pas bisa yo bi mais pasteur siko awa ozana faute te. No bi na sa ngamu na longoli kisi na longoli yango na tio nga na sambeli. Zoki c'est la kiste. Kosa longoleza ya ozoke sante. Oh, mais ça me longoli nga na sambeli yesa longoli. Oso comprendre. Ye baye bizoke opération les gabier. Oui, so kala babongo ezana prière tongé to sala. Mais waya baka zo bela kiste. Alobi. Ba longoli kiste. Abi problème. Problème c'est que ndeza bo na téléphone ngai ba appelle les okota nazo ngasko yambete passe na nga conflicté. Voilà. Oso comprendre mais abi qui déjà dit il faut pas mona. Abi soki opération ba moni si signe opération ya cicatrice te kuna ba kolongole musala. Mama ba kolongola yo te kitsa mutema na yo. Ce sont des conflits autokuta na kanango. Ozoka. C'est-à-dire ba conflit autokuta makamu tukuta na biso yango wana.
nati mosusu pas benga kingai obobi wa kiste wala naza na problème nango abi azoya Kinshasa kangisa ngai tokosamba infraction nini olomoli kiste la kiste musala oyo eza musala moko Nzambe soka bengi yote ah ouais ah oui okosuka mutema mona ndiko la keloniko finga bat makambo parce que usuki mutema maman musu abenga kingai allô bonjour maman kopesanga bonjour te bozo sala mabe boza besko no mina sali nini nesko ke nini o muninga na yo Ezekiel muninga no Ezekiel bishima alenga 1500 boza ndengi moko no bi mama nga na sali nini benga yende bobandaki o boza ndengi moko no bi nga na sali nini nga na sambila pona bato gratuitement de ba Ezekiel bishima ali 1500 oza na mbongo tenga na sambila pona bato. Parce que dans le don, il y a offert. Ok. Je suis parmi les vrais. Ok. Alors, il y a un problème. Oh, cancer, il y a sain. Abakati nangai mungwe matakuna. Attention mes frères et sœurs. Méfiez-vous na ba faux prophète, ba imposteur, oh ba yena évangile na kombo ya Yesu. Méfiez-vous na ba tabongo bandeko. Boko pakola biso ba pot na elongi loko to andenge moko to andenge moko te. Nga depuis to zana ndeko brad. Mutu mo benga da réclamer na kombo ngai. Te. Journal partout dans les caca. Partout. Même pas capable. Même pas capable. Ah ouais. Na lobaka même na tchaka défi comment na commentaire. Parce que tu es façon tosser la musala. Ndena ye ko sambela pona mama wana. Cancer des seins. Maladie elongwe après prière. Atindelinga ba photo ndenge zelaki na ndenge komi. Na bi non ba eza partie intime. Kotinda photo boyete. Mais amoni miracle. Ne bongi alinga tindi le mona. Atindela kinga no bi tete. Non moni déjà. Na supprimer. Mais hôtel ina. Vous comprendre. Alors, na bi te kotinda te. Amoni lobo kwa nzambe gratuitement. OK. Ay papa soki nzamba asungi na kopambolo bi problème ezate zape nyongote. Ah voilà. Ezape nyongote. Alors, c'est ça ba fruit ya malamu oyo nous devons osala. Très bien. Mais na tango no sa musala bongo l'église. Quel est l'oyo? Église et salami nzamba pesi mission. La deuxième personnalité église par exemple. Ndengi mission. Vous avez ceux qui papa zate peut-être ça zate yonde il faut remplacer. Ndengi salaka déjà l'église Maranatha. Biso to ba collaborateur ya pasteur Josué. OK. Ba ministre après ba serviteur national. Voilà. Alors comme je vous dis église eza ya nzambe eza ya batuté. Dépend na bino kuna soki lelo papa zate ba collaborateur na eza ba pasteur. Ba ministre, biso ba ministre. Oui, après biso ministre ndé ba serviteur. OK. Après ba serviteur, pendant ba serviteur dans ba département déjà protocole, intercession, tout. Ah d'accord. Donc moi nazate hôtel malheureux là-bas. Kuna pas mon kuna ba préparer. Non, l'évangéliste Josué le Kamba le général vraiment nazo bisayo hein. Na ndenge ya mabete. Depuis nazana mosala nzambe wana non namona faute na yete. Non, non, mon ambi banaïté. C'est un mot qui est exemplaire que je salue en passant. C'est tout zonki. Tout zonki. C'est les gars, bisous. Voilà. Tout zonki, c'est qu'on a un sujet est très important. Le sujet est-ce que l'élo boyo kanité na basel anzame. Na bi tout à l'heure vidéo, na bi l'accent vidéo il y a pasteur Nabiso évêque évangéliste Mogisha Baraka Mogisha. Vidéo oyo bozomo ndenge aza kofinga ba insanité. J'ai d'ailleurs si tu es avec moi, si ka to la nana no vidéo oyo, na on tient 2-3 vidéos oyo atindela inga. Alors l'homme de Dieu. Oui, bon ba serviteur blonios. Mais quand la vidéo oyo Moussa Nzambe abi a rebloqué bato ba se déconnecter. Na Facebook na ye, na ba page na ye, azo finga ba insanité, ba tout fi, ba bloko mo bongo. Quand vous voyez ça, vous dites que Dieu règne vraiment dans l'église des réveils. Église, au monde église ndenge zawana. Église ceux qui bazo critiquer en côté ceux qui m'a bé exacté c'est que les églises té. Même na temps ya Yesu abenga nganga kisi. Azo opérer na puissance ya Belzéboul, prince des démons. Mais c'était pas le cas. Babambaka manga ya kotela mabanga. Oeza mbeso mabanga té. Nous comme nous avons le Saint-Esprit en nous. Vous comprenez? Nous avons le Saint-Esprit. To comme cible ya batunyo soto. Bako finga yo sans cause. Vous avez la malade? Très bien. Et bah, fingo sans cause. Cible parce que nous avons le Saint-Esprit et Dieu opère. Mais sauf que, oyo, ezaba fruit ya molimo sans touté.
Oui, et c'est ma frère Molimo Santo. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20, a bien été, j'étais crucifié avec Christ. Vous connaissez pourquoi ngai soki mutabengi pona likamunaye et ratakate? Pourquoi? Pourquoi? Parce que na crucifié bongai na ekulusu. Natika Molimo Santo azwa contrôle na ngai. Oti okanga na mnoko na ngai tena finga mutu même pas imbécilité. Même ngai soki lifinga munena ko finga muzaka tala mutu na suki wana na yeba lifinga musute. Mais son moni mosan mazo dépasser mais même insanité ya lolengo yo yeba été aza to comme une étape d'apostasie à se rétrograder déjà. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se rétrograder bandeko. Yo considéré que pasteur mais au cas sous pasteur té à se rétrograder zongi sima. Ya on a mbaka mosal mo abenganga parti à Texas na garder combo na comme la mission garder ba combo. Abi pasteur, allo prophète bonjour na age oza mwana ngo apena muli moza mwana ngai tout. Mais na lingina comme mosala nzambe. Lo mais homme de Dieu yo lobiki oza na église. Ngo comme mosala nzambe susu ndenge ni abinga na nzambe. Abi bakota rando ya 3 ans. Ba lobisa na kate mais ya terre na église Yesu Christ. Ya sola na nzambe. Ba so bakota abi batokota rando na ye 3 ans. Oh, to sola kate. Na bon la répéter. Non mais otinga ba vidéo zote bien kolanda wana te. Na ngina zonga mosala nzambe. Vous so comprendre. Siko batalolenge wana yo pesie sujet de prière na yo. O pesie li obise li kam na yo. Est-ce que yo fomo okozwa résultat pas na ye? Okozwa résultat te. Tana ti maman a témoigné qu'une église récemment, témoignage à Myriam Miss. Maman na misu na ya tamboli partout pour na mona bien mona ka bien te. Mais tant to sambeli ka en plein équipe babiki. C'est parce que nous tous les Molimo Santo, les Saint-Esprit ont sala. Mais eux, ils n'ont plus le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a attristé, puis le Saint-Esprit a quitté Bango. Bamiko tambola ndengi balingi. Si tu vois un homme de Dieu, azo finga ben insanité, un homme de Dieu, azo tambo ndengi nyonso alingi, na basa batu, na lukuta, nescroquerie, yeba ete il n'est plus un homme de Dieu. A komi ko mitambo na yemoko. Yango moni Bible lobi na mukanda Luc chapitre 1er verset 76. Bible lobi et toi petit enfant, tu seras appelé un prophète du très haut. Nzambe bien te oyo mwana oyo. Okobenga ma prophète ya munene. Yango moni bato ba konsiranga yi mwana oyo ba mona kanini miracle. Très bien. Bato batelaka âge na ngai ba mona ke le côté parce que na âge na ngai ezande libaku pona yo peut-être. Parce que quand on a mwana âge le kolangai. Oui oui. On se comprend malade. Très bien. Parce qu'un homme de Dieu, selon le livre, il y a Matthieu chapitre 10, verset 41. Il est écrit, c'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète, recevra la récompense des prophètes. C'est-à-dire, c'est un moutala nanga, ayambinga na kate ba prophète. Ndengi maman Léonie na Bruxelles, ayambinga na kate ba prophète. Très bien. Maman Léonie ba botole mukanda. Ba pesie nini na bosani, document moko il fallait libérer mboka wana. Mais oui. Na babotole mukanda c'est qui mukanda mutu asana ngo so mutu ana yombo Ekangi. bakangi abengi ngabi ke na suki maenda zabo ina zo Kongo mena Kongo no vanda wapi na tongate lupangu na somba kawa Ah na bitozo sambela lobo kwanza mezo simba yo bisiko zali abi menaza na mbongo te no binanya sengi yo mbongo bolongwa na mutuna bino que tout le monde qui passe ici bazaka na besoin pour na yobika il faut yo pesa yi nous j'ai reçu les dons gratuitement et je les transmets gratuitement avec un bon cœur au moins que pambolanga c'est pas un péché na bondeli pona ye na téléphone na bino sembla pona yo ndeka babotoli nde ba kwa kuzongisela bi papa awa na poto eza bongo te ba belge baza bongo te ba Belgique abi mais na Bruxelles abi bakwa ozongisa te papa eza bongo te no bike nde bango babotoli nde bakwa kozongisa ondimi ondimi te abi nazondimi bike soko ondimi te kata ah oui c'est bon oui kata na yo parce que nga na ça je suis un homme de foi et nguya na ça na ngo zamba sala ka pe na foi Hébreux chapitre 11 verset 6 or sans la foi il est impossible d'être agréable amen abi oui na ndimi no bi d'accord na sambel na komo na amen na bakwa ozongisa yo prière pe mulaite ya mulaite ceux qui ont un Molimo Centre ou débrouiller ba prier belé te insistance te ndeko brad parce que
Suffit lobano kaka moko lobby, monde des esprits, bapouye yango. Miracle salame. Mais ce qu'on a en côté, yango mona mutu muso amemi posé à prière une année. Sœur Nathalie abi to sali une année na kosambe na pasteur oyo. Solution pe et mon ante. Ils ont mon ante. Ba comme la famille. Comme la famille na pasteur c'est un mauvais té mais et sengeli prière. Au mona lobo kwanza. Si koyo ba pasteur lokola ba mugishu. Ba denilesi. Oh. Bango wanande na ba muso bazo skoke ba na Nzambe. Bango ba Ezekiel. Ba Moïse Kasongo. Bango wanande bazo pesa image mabe ya basala Nzambe. C'est pourquoi il y a un moment nanga koleka na YouTube côté ya té parce que les gens confondent les choses. OK. Ba monaka lokola ndeng moko. OK, na kati ya ba vrai, je le suis. Je suis dans le vrai. Dans le domaine surtout il y a des faux, il y a aussi des vrais. Ce que ceux qui yo sangisi bango ni baza faux, yeba kobunginzela. Yango moni bat bazo ba maldition, bazo tambwa nango, bazo baté bisi bazo lokota, bazo lokota yango kaka, au moni moins de Dieu comme moi. Rempli du Saint-Esprit, au benga il faut directement ça mabetio. Maintenant batu lokola ba mugishu wana. Batu wana baza na poste ya restauration. Bazonga basala Nzambe. Abenjambe fazo ta denilesi, ozi pena nani papa baruti. Il est écrit Dieu ne veut pas que les méchants meurent, mais qu'ils se répandent. Dans méchant et denilesi. Mais il y a plusieurs méchants. Ba méchants basé belé na kata monde tozali. Ba méchants basé belé. Ndeko Brad. Ba méchants ba ezana maloba mususu yo okotika ko kango na munoko na ngai tindeko Brad. Ah oui. Okotika la ko ka ngota munoko na ngai. Maloba wana ezali soki mosamba zoluba maloba wana. C'est que eza bongo kaka. Nati pasteur moi benga na Afrique du Sud. Oh bandimi nanga nyos bamiko benga yo. Bazo témoigner ka ngai, ba mo ki église ba benga ka yo. Nobi papa na sali ni na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud. Nobi me nga na za na Congo, bazo benga yo. Nobi parce que ba moni ke pa ina yo. Peut-être eloko bango bazoluka exacté. Parce que ndeko bra dans le monde spirituel ça se passe comment? Au cause en a problème na yo. Et luka solution. Okutana avec Mukuna. Okutana pas na pasteur apôtre Léopold Mutombo. Okutana voici l'homme. Okutana Marcelo ozulango solution te mais na plein Nzambe. Nzamba tchaki na calendrier na ye na besoin solution na nzana ngai. OK. Vous comprendre? Très bien. Si ko soki on néglige ngai ata après combien des années ozalaka na problème parce que Nzamba tchaka a classé kabatu. A classé oyo na oyo parce que avant que biso tozala il y a bande qui existait dans l'éternité. Tout ce que nous vivons, tout a été déjà planifié. Vous comprenez, madame? Très bien. C'est comme Namoy. Avant tout comme Namoy Boye, il y a des choses qui se passent la nuit. Bah planifier déjà la journée. OK. Bino bozaka na exécution. Nasoki na noana. Mais est-ce que c'est important de l'eau? Bon, tout ce que nous avons baba si pe ko bongisa nzoto. Ko beta tatouage, ko beta ko chelo ramatoi. Baba ya mibali ko sala BBL, oui BBL. Na yoki yango. Na yoki kombo wana. Ba chirurgie. Po sepela na mama tamsu mama bota bana beleli bume komo koya. Ezonga tamsu su base comme côté ngama. Ezonga. Ils avaient esthétique en tout. C'est quelque chose de bien pour un homme de Dieu. Ndeko Brad. To pour la biso bato to karabine. Ndeko Brad, bilobiete tout m'est permis, tout n'est pas utile. On se comprend, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. C'est bon? On y va. Bomba, bomba, gaye. Oza papa na za mwana, oye biango malamu. Maman! Oza bien? Totolobi na koyoka, otini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause.
lelo na kote marché na kilo kitoko. Lelo komanza maza kotenga bien l'autre exact. Le to bima maboko pamba te kwa lobi. Lobi yebi ke ngana bimene l'autre. Sambira ngai. Oh, viens le boni. Go luka mon cher. Maman boni, papa na ngai tosepeli kuna yo, tosepeli. Lelo kuti tepito mazeka koemba likambo ngolo anga kuti naotala ela baseka kaka. ça, on ça ta pose bien. Mais musala zoke de. Madame malembe nango papa. Donc tu sais ça malala. Voilà, ça. Vaccin pilipili, faut vaccin pilipili, vaccin pilipili. On a ba affiche partout, parce que tu as capé ba affiche pour un stade. Oh, voilà. Il y a pas plus tard 6 heures. Ah oui, hein, ça. Il bien dans la. Ah, tu te remets dans un grand boulot. Papa tokoya biso so ba nyo to te tokoya pesa. Merci mingi pasta ata moi capella. Prochainement avant goût ata ya muke kaka. Papa ça les biso moi capella. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wana mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala, pourtant mzo ba produire en autre soute. Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena Alain Dele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. Alain Dele Mikolo somme. N'habité Mindele, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème na moutoute, jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozango. Nous avons pambola bino mi batela mboke komi biete bato comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Eza utilité. Yo mwana mbalo toboli to yawa. Otoboli zolo, toboli to yu. Eza utilité. Ezo contribuer na nini? Na to kataka suki. Tete eza lisumu. Bilobi na 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous autres, les temples Molimo Santo. Jamais n'a pas tobolana. Zo baby sa temple Molimo Santo. Ça y n'a pas contre. N'a commis contre le Saint-Esprit dans moment wana. Vous comprenez madame? Très bien. Parce que notre corps doit être saint devant le Seigneur. Ok. Notre corps doit être saint devant le Seigneur. Très bien. Na beta kasete loko wana parce que Dieu habite en nous. Ok. Dans la nouvelle alliance, Dieu habite en nous. Je suis en Dieu, Dieu est en moi. Oui. Maintenant, Dieu habite dans un corps saint. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint habite dans un corps saint. Fortement. Sauf qu'il y a les péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. Hein, donc le péché mène les alliés. Oui, les alliés, la Bible. Il y a les Jean chapitre 5, il y a les péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. Ok. Mais ils ont les soum. Ok. Oh là là, madame? Très bien. Oui, na bani joué na wako de temps le balikamba la masum. Ok. Alors, esa utilité ko sala biloko bongo na ti ba benganga na téléphone. Ba benganga na téléphone na kamoko boy. Oyo mutu akendaki soki ba sala soki ni na nzoto siko yindi. Et compliqué ba bengi na sambela. Il faut éviter babiloko wana ezabiloko mabe makasi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, ma sœur, mon frère. Yango zomo il y a des blocages. Il y a des blocages. Parce que Batu, Babimi na sainte doctrine, Bakoti na katia, monde, il y a bongo bongo. Il y a des blocages, il y a des malditions, il y a des réclamations. Notre consomme la pona ndeko moko na garder comme on a yé. Abenga parti il y a Toronto. Ndeko wana saliboy. À souffrir. Viso simbate. Na Canada, baninga bazo réussir. Yeso simbate anyokwami makasi. Anyokwami. Nde kolanda biso. Abengai enanzela ya Sœur Sainte. Que Dieu te bénisse. Abengi Sœur Sainte abi lukelanga un vrai pasteur. Alors bien un vrai pasteur. Un vrai. Oh parce que yo yebi ba vrai. Ba yebo boye bakapé. Oh. Abi lukelanga un vrai. Oh ngana kotani en contact. La biso de ba vrai. Mais boye bis. Eza ba misusu boye bi melaka na bango. Bozana bo vanda bo meli. Boye bani. Ngape na yebi akle ba. Bafana la Sœur Sainte Capache. Hein? Capache a besoin de place pour aller. Na yo fa afana la ba wa. Nani? Sœur Sainte. Afana la ba to ba mela basaka. Tenobi bino boye bani. Boye bani. Tera yebi ba côté. Olona na malade. Voilà. Alors, pas tant de réclamer bien peu binos. Oui, normalement. Ceux qui m'ont bien réclamé sur l'équipe, c'est à faux. C'est un rappel chez numéro nangai. Abi, pasteur baleka kebela mais j'ai un pasteur à vrai, à prophète. Voyez. Tant que na suivi. Tant qu'on a mis kralo na téléphone. Nazo mona image nini. Azo fungola nzungu, azimusuni akangi. Afungoli nzungu, azimusuni akangi. No bi y a un problème.
nazomona yango mosala nzambe foza la miso akomo mulimo omona kamakambu. Si tu pries avec une personne ou azana miso mulimo amona kate kotambela na yete. Parce que bilo biete mutoyo aza amona kate azala kola mutu ko ezotambola sans frein okosala ba dégâts. OK. Vous comprenez madame? Na sambeli na bisa ifoloba. Ndazo ba kansima bike oui maman na biso ande ko teka misu na coin. Na bande ko za misu nyanga ndambo misu tene ko liaka na baninga maman ndo tombo kana ndo ko sa petite sœur. Zoke kiye. Âge à 17 ans à 19 ans. Asalango pendant 2 ans. Wow. Mais ekanga ka vi na ye. Ah bon? Ekanga vi. Ka biloko ndo sala wana. Biloko wana ekanga vi na ye. Ya ndo e bango te mekanga. Na tunye tant bando sala biloko wana mama na bino abande atina na ezra kinini. Abande ko tombokela leki na ngai ko beta ye nzoka ezaki ngai. Ah donc comment tu vas beta na leki? Ah. Yango wana e bloka vi na ye. Oza wana problème ni ils ont bloqué vinayo. Ce que bien côté je peux te dire où ils ont bloqué vinayo. Très bien. Ni fils comment le bon nzambe. Parce que batba na confusion ni de cobrate. Et ça na maladie mususu. Maladie ya molimo ndenge za wana elongwa kana nzoto te. Na bakisi te, na ba minganga te, na ba opération te. Et ça spirituel. OK. Nati maman a témoigné qui na Belgique wana maman o tu na ko vidéo na yo a témoigné ka sauter wana o l'extra na chaîne na yo. Maman Laetitia comme ça. C'est Rwanda, ma colonaye douleur. Ba beta keso kinini na molimo. Ma kolekomi comme ba pesi na ba beki. Na ba beki oui, to lexa ngo. Bo lexa ngo was. Si kona ti mama wana. O memi na ba minganga atata mboli 100 hôpitaux akobika. Abika te. Maman na benga ki ba pasteur rebelle. Tinda boye, ba orphelin fobalia, somba cher, c'est l'arnaque. Tu peux jamais conditionner une personne ou azana ba problème qui avant la bonne ponobika somba cher. Non. Est-ce que yo soki mwana na yo abeli? Okobisa mwana ya mwasi qui avant na sambela pona mwana ngamo il faut somba cher. L'arnaque, l'escroquerie, les mondes bazana bolingo soute. Nambi maman bi papa. Nazana eloko tinaka na 100 € no bi kotinda note. Na osambela nde ponobika. Soko biki ozongi musala ko pambola ngai. Na sambel pour na sœur wana. A témoigner te? A témoigner. Vidéo le kaki wate? Elle kaki. C'est pas enveloppe aux autres monate. Olobi? Enveloppe pour un tout monde. Atinda na noté. Ah d'accord. Ils appellent nyongote que Dieu te bénisse bisiko zali. Voilà. Parce que biso to c'est l'anzam. Amen. Au peste, il n'y a pas de problème. Dieu nous prend en charge. C'est Dieu mon patron. Voilà. Oh nga ko devoir nga eza nzambe. Amen. J'ai reçu les dons gratuitement. Je le transmets gratuitement. Consultation prophétique gratuitement. OK. On a besoin de passer bazo bundisanga okoyeba bango gratuitement. Ce qu'ils ont révélé. OK. Soit révélé tel que que na moni loko. Eh oui, nous sommes dans les vrais. C'est ça. Alors, nde mama wana ayeko mo lobo kwa nzambe. C'est parce que akutana kina motoyo aza irréprochable nengi bibilobi. Déjà tango yo tobweli toyi. Yo muto tobola matoyi benga ngai na sambela pona yo. Benga na sambela pona yo. Yo mutoyo bimana mbasha batu benga na sambela pona tubela ka ngai no na sambela esili. Au monde bangbe ifungwa parce que na kamso kanga makamuto. Pour le kambu ya confession. Bible dit celui qui ne confesse pas ses péchés ne prospère point. Ouais. Ce qu'on a pour se prospérer, ezama sumuso au sali. Au sala, soit au sali, pour ne limisa il faut au confesser yango na sambela pona yo. Au confesser pas when de Dieu azana nzambe pas sambela pona yo. Parce que c'est pas tout le monde qui a sensé la confession. Il y a un monde Judas Carotte qui a confessé et pas ba principal, mais ezaki balaki na pouvoir wana te yango mi gembikaki. Parce que moi, dans un surtout, selon 3 Jean verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards. Amen. Mais au moins, dans homme de Dieu, même yo, ben na sambela pona homme de Dieu. Qu'on néglige la grâce, l'humilité. Chaque homme de Dieu a une grâce na ye. Ben to partager grâce. Ne baninga babingaka. Oh église batu bazate, nzamba tu nsakabatu. Na prière. Oh zawana, natinde komoka bengai, frère Nathan, na Brazzaville là. Aben kuna ke na Brazzaville no kutana ye mina ko prochainement azaki musulman bando benga Abdul frère wana abala mwasi bavana mwasi menzoka mwasi ndoki mwasi asali boy yango avant ko s'engager no mena libala ndeko brad
on s'engage, ok, vraiment, on s'engage au Bali, tout. Il faut consulter les seigneurs. David ici est resté parce que David consultait les seigneurs. Abengi biso, to sambeli, makambu, elala, ya frère Abdul. Abi, ba pasteur mingi na bengaka, ba yambanga te, ba yambaka ba numéro étranger. No bi yo posa na étranger. Je vais prier pour toi. Bon bazao, bo benga, na koyamba bino. Oh na bandako, on va faire une équipe, to kotambola ndako en église, na koyamba bino en église gratuitement. OK. Na bon de pour na frère Abdul, moi na ya ko bisaye, oningi na confesser. On bien confesser problème nini. Abi na bloka yo po na yo soko komi na mbongo bakana kindumba. Ah, oso comprendre sikoyo. A bloka vie ya mobile na yemoko. Mobile na ya komi na niveau atambu ça va chasser. Mais muto ya ki entrepreneur, atika ba ordinateur, mais zo ekoya. Mais ba kota ba yibi. Ordinateur moko etikali. Jou moko a mwana ne moko la muki. Abi papa, non ça ne va pas. Azur ordinateur. On a terre panzani. Frère comme kosala boy, akomi ko teka ba chasser. Nzoka mwasi na ya yebi makambo wana. Qui est derrière problème na yo? Ozo kamala. Yango bilobi na mukana Matthieu chapitre 10 verset 36. L'homme aura pour son ennemi le genre de sa propre maison. Oui. Moi si a confessé to sambeli, bimisa bakis abimisi bike kwa kangisa ba singana loketo kangisa na miso kangisa boy. To sambeli. Après ko sambeli bi papa. Dès aujourd'hui, je ne suis plus musulman. Je deviens chrétien. Apprends-moi qui est Jésus. Non, mais Jésus, c'est Dieu. Son Bible. À son Bible, naïe. Aujourd'hui, vie et sanini et fongwami. Moins stable. Stable. Atinelengaï, c'est 80 000 francs CFA. Oh, bah, pèse un coton en dollars. Vie est comme stable. Nazo mata. C'est na mati. Vraiment, papa koyawa. Ozo kamalam, ben relation. C'est ça. Parce que yo tombé pas un nani. O tombé pas muto ko la mugisho. Oh. O tombé pas un nani. O tombé pas ya serviteur ya racine. P, aux autres solutions. Aux autres convaincus, au décourageant parce que comme okoyaki bisika mabe. Voilà, merci beaucoup Tosuka à la place Wana. Qui est derrière toi? Oui. En tout cas, témoin est important ma casse. Okoba na prière boité sans yeba qui derrière le blocage général. Okobunda ndenge ni tende ko brad. Il faut mon libanga, supposons libanga. Pour na bamba, il faut na mona mutu na bamba. Na bamba voilà. Sinon ndio bamba dans les vies déjà difficile pour nettoyer. OK. Mais na bige até raté mais na bamba ki ndeyo. Oui, voilà. Maintenant ndamba tient na kat na biso dont il y a prophétie. Dont il y a prophétie. Yango ezana ba vidéo, nous avons travaillé sur les prophéties en plein culte. Dieu ndamba tient dont il y a prophétie. Alinga bo consulter biso, yebisanga papa na yazobuni sanga pour makambezo qui n'est clarté. Moi je vais implorer les seigneurs à laksangai. Ako laksangai ou comme ako laksate na samblika pour na mamo causer solution. Voilà, merci beaucoup. La première vidéo, il y a Miracle et Mutabane au Monate. Maman wana to chawa dans début. Avant l'émission comme je l'avais dit et puis on a souka a pe bazo chango et maman na rose lelo Miss Moni vraiment azongeli souko mona est-ce qu'il y a botama avec le taux et zala qui problème batamoki famille on bal na ye ah famille on bal ni babil saki misu pona bota bana basi o bana basi na bazo pesa kaye bazo kanisa bangote babil se misu ezana bande ke be pa landa biso ye babeli saye misu ba bebi sabana ye soit disant que bazo sungaye ba bebi sabana et biloko bongo et comment tout ce qu'on sort. C'est pour cela bande kondenge zawana et sengeli koyeba ko sambela ka makasi ezamba tubele bazamba bokele maladie na famille mbali famille moi famille na yeba boka maladie tout ce qu'on sort pona et salebo. Voilà, mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin. Numéro de téléphone alors on a on sans ali baku ya royeba pe ayeba qui derrière ba problème na ye. Numéro de téléphone et c'est vrai ils affichent na bas de l'écran mais ba yo kango se souvient pour na raison de compréhension pour te comme monsieur dans la souka. Numéro de téléphone ils allaient plus 243 89 75 20 566. Voilà, bandela plus 243 au commis 89 75 20 566. Komelanga na WhatsApp bengangai na kuyamba yo personnellement. So bengi eleki muto yambi te seke na osambela dès qu'il na rappeler yo. Ah d'accord. Et nous allons prier problème nyos to zanango. Okozwa lobiko. Na prière même il y a 1 minute.
au sentir que Nzambe Azali. Voilà, on a prié même à 1 minute pour sentir que Nzambe Azali. Là, on était avec l'homme de Dieu, le prophète Enoch. Le prophète Enoch que vous connaissez vraiment. Donc, Azam Torbung a été dans la chaîne Nabusu, une fête dans la télévision, il y a l'église Mema. Et voilà, aujourd'hui, on a parlé de tout et toutes les vérités et surtout qui est derrière toi. On est à thème en tout cas, vous allez beaucoup vraiment vous partager parce que vous ne serez jamais dessus. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, de répondre à notre invitation. Mais, côté moi, c'est aussi invité Tozonga. Oui, Tozonga. Moi, c'est une photo le bélango. C'est ça. Pena setinga mona date pena papa limisa photo simba moi si et puis une chose bateme leke belé à sona bisona bana tout nos questions et c'est un peu fumula vrai ou faux makamu prophète Mogish azo ça les a bien été ezama be makasi vrai ou faux aza égaré on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Au revoir. C'est bon? On y va. Bomba bomba ngai oza papa na za mwana oyebi yango malamu. Maman, oza bien? Totolobi na koyoka otindi na kotosa. Yesu ngana ingaka yo papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. Lelo vraiment Nzambe aza kotenga bien lobi ezaki lelo tobima maboko pamba te lokwa lobi lobi ebike nga na bimene lobi sambela ngai Oh, tiens le boni. Go luka mon cher. Hey, maman boni, bienvenue. papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka mosala d'abord ezokende bien mosala ezokende malembe nango papa nakisikona malala voilà ça vaccin na pilipili po vaccin na pilipili mama vaccin na pilipili omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya bakashoke ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyanamoni bien te na olala artiste obeta na grand libulu papa tokoya biso nyonso bamama nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi pasta ata mwa kapela prochainement avant ngour ata ya moke kaka papa salela biso mwa kapela Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.